ba dossier wana mama maso masabele awa netoloba awa oyo kati no état de droit ye mabe o muni moka commune longi na état de droit ezalaki na boye bamalgré parce que kizengo kasanga tuna bakisi na ndako na moko na ibi basana nzamba kolongola ngaba odekere ya mwelo andali na mabele akomi avec état de droit lobby samedi ezali journée porte ouverte ya Gabriel Mokia akwambi tous les chèques balia ofele babima na ratake on a parlé on est en ndako ba zo ba bateka mo lelo afo ba 10 millions kasanja za kao ko kasanje tant président kindaka nani na campagne ba notable akasa ba pe ko kasaba bise les qui attendent de konayo on va faire pour ça pour donc les lona lobby lobby avant na président c'est la tête des gens direct Olim kasanja isa bango ça va notable ça kasa lobby ana pour respecter moi non ana ki ako senga pardon ako la président de la République. C'est vrai. Ok, merci. C'est comme on a dit, quand l'élection est salami, il faut que ça relève un message après 2 jours. À lobby, après un jour, la remercier Kabila comme président de la République. Kabila Salagandeni. Kabila Bengi Koukassa na téléphone avant l'élection. Abinde Naza Awa, département, un département d'État américain. Baïbisingaï, Chadar Dauphin Nao Moutazo, ma président de la République. Basenga 500 millions de dollars. Donc, bien en tant que Bakassi, Kamakassi, pour maintenir position, maintenir force dans la Kassai, il y a le Premier ministre, Chadar le président, il y a le Premier ministre, le cas 50 millions, il y a l'angaï. Donc, c'est le département d'État américain, parce que Chadar Moutazo, c'est vrai. Ngoka sanja bundi bonambongo ba ibina ba mambule bele abimisi 30 millions aina ngo pa autorité morale à pesa na kingakati era ko pesa autorité morale ya ngoka sanja ibika gano Shadari ni muto abima président kuna skota ba notable ba ibise ni wana ba ibisi ba ngo bien que Shadari ni muto azobima to faire kabel muto azobima président pour mona na mati niveau na premier ministre carte ni eziko yoko beta facha ke campagne. Era que campagne notable, les mêmes notables baillés. Voilà, puis, dans le magasin, on va se réconcilier. On va se jabot que moi, on a respecté, à vous appeler président de la République. Facha ici bango dans quelques jours. Beaucoup de monde, si pour un boti comme Moutoana, dans quelques jours, on a un cas de temps pour ma colongoula. Il marchera en babouchis. On est le quoi? Yewana. À autant pour la baboucha, il bat bapang nous soit à Vandeli. N'a pas lève. Tout ça, il y a un général de ville. Na villa. Mon conseil, moi, je suis habitué à papa, moi, je prends la boulevard. Bayeka na butu kalev na ba militaire. Baye na butu ba telemeli papa na. Papa na vandi boy. Mbala moko ba chemba arma boy. Ba $800,000 ba pesi. Na ba panga gombo ba pesi $100,000. Papa na ba bono ba million. Ba $800,000 ba pesi. Papa tali bon bango titi. Oli vle ba terminer to wana. Papa tali bango na bilongi titi abi ah $100,000 na lupango. Boba kisanga ta ezala ta 1 million. Mo pesa ta 1 million. Papa signé sur ton bête Massassi. Papa signé un document. Donc on m'a dit que le pan na $100,000. Et après, papa tellement avant signé à toute maman. Maman attends moi le papa signé tout que résolé. Je vous assure papa na zo bisabiso la général ne vila nobi. Bana nga parce que jour un papa na asombaka masanga, asombe ba biloko kolia au fele. Kona nini? Era yo que Delphin ka imbia dae parce que Delphin ka imine mutabotra le pan. Asa sur place. Abiba nanga depuis babotra le pan. Na force immobile na tellement sauté. Er na yo que le loti pona kofi. Ngayo na telemi. Lelo nde mona sengi bana mboka ba ya balia ba mela ba se parce que le pan na ngande état de droit et côté. Na yebi que le pan na ngana ko récupérer. C'est pourquoi moni fachi aloba que non état de droit. Ce que ça que non parce que le pan wana Isa muluba ande bazulu pa mwana bazongi sele muluba babotra mongala batwana ba tribalisme mais lelo le point bazongo na maboko ya muluba bazongi sele mongala c'est ça l'état de droit. Beta maboko na mkonza biso
akene muna azali avocat kana camerounais o to ka ba rumeur a keno les arabes nommé nani Gordon a lutte contre la corruption mais akene muna azali avocat kana camerounais et azali expert en matière de la lutte contre la corruption va déposer ensemble dans la FBI liste il y a 100 personnes à mettre sa présence à la République. Ah ouais. Qui vivra veiller? Liste il y a 100 personnes on va déposer dans la messe à chef de l'État. Parmi liste wana Kabila, Zoé, Jeannette, donc la famille naïe. Un chef à son tour a déposé un dossier dans la messe. On a un déplacement il y a Ilunga Ilukamba à Kendaki Tina Bukangalonzo. Ah oui, ça koinda parce que ah oui comme ce que bango na bango de ce que pas comme ça va dossier parce que va sentir que mon amai autorité moi ça sur le côté à Kendaki Angola era comme Angola quelque solliciter exil à travers le reste parce que côté à Brazzaville na bisa bino liste on va déposer na niveau à Brazza pas vieux ça sous vieux loup c'est qu'on fait déposer la liste qu'on a ce cas Brazzaville et va Kazam Kangana parce que ça sous nous ça déjà autorisation ce qu'on va comme aucune la net elle Angola au Chadar à Angola, au Kabila Kendaki Angola, Bazo Ken Angola vous sollicitez sorti. Au contraire, Bazo Bolsonaro Angola est un partenaire privilégié américain. Américain ne Bazo Bolsonaro Angola na RDC base la grand puissant du monde sur le plan économique et militaire. Donc on va imposer ce qui est les entreprises le lot donc des Awada RDC sont comme très puissants. Le reste de Kabila a une lettre d'exil au chef d'État signé. Depuis que Kabila a vendredi dernier. Donc, à a sollicité rencontre, déjà un canon diplomatique. Ça, les faux, un chef d'État pas bloqué. Avec un numéro, avec mon frère, avec les numéros sont hors périmètre, c'est cellulaire. Chadar n'est pas à Angola. Il y a même sollicitation parce que 600 personnes dans le massacre de Nganza vont porter plainte. Donc, il y a des gens qui vont porter plainte à Makassi. Chadal a un problème. Donc, je crois qu'il y a des gens qui officiers. Même dans des experts à Kassai, il y a des ministères intérieurs. Il y a des gens qui officiers militaires. Chadal a un zéro à Kangai. Je veux que ça déclenche à Angola. Avec ceux qui vont Kangai. Même si ça c'est le CFR à Kangai. Il y a des gens morts politiques. Autorité morale n'a pas de néon parce que là il faut là c'est quand même comment actualité donc on a fort politique là-bas ah ouais les dossiers banani liste va déposer ça banani ba kanga nani boy ba kero état de droit état déjà na porte atwana ça parce que facha lobby très clair bon on a travaillé dans mweza ba posha ba bazo samba on a banque na ça on musala faut facha ça ndeni au kanga afula. Donc, qu'est-ce qu'on a même 1500 exonérations par société privée à Bani. RDC comment privatisé par société nous c'est comment privé à Bani. 1500 OIG fait comme un rapport. 1500 sociétés, il faut avoir ni impôt, ni taxe, ni quoi que ce soit. Donc, nous sommes là. Nous sommes là à Bani. Donc, il faut avoir ni impôt, ni quoi, donc il faut avoir des désordre. Arrogament et Kofi. On a travaillé Kofi, va créer l'Edia. L'Edia, des autres des Zoé Kabila Mutazawana. Zambé. La société, nous, c'est comme privé. Bon, quand on fait Fatina, Banis Komusala. Quand on a regretté la discours à l'écran du jeune, à l'objet, en tout cas, ceux qui coronavirus, je vous assure, à Massolé Bani. Présent, tu peux déposer pierre. Il y a construction, il y a centrale solaire. Il y a dans le cas. Donc, on a continué à vivre à Kinshasa. On a peine à comme centrale pour la construction à Grand Inga. La première étape, première prison de faire 1 million d'emplois. Fatima! Autre pays comme Herman Cohen, Jean-Marc Kabunda Kaboun. Et Zana Moutomo côté combattant. Oh, l'Ongoli Jean-Marc Kabunda Kaboun. C'est comme Herman Cohen parce que c'est lui qui détient maintenant la politique interne du chef de l'État. Fatima, Jean-Marc Kaboun. Bétan Jean-Marc Kaboun m'a beaucoup de bagages. Donc, pourtant que Sabino était combattant,
Oh, Balongole Kabundi. Oh, Balongole Kabuya, mes frères. Kabundi, c'est lui le coordonnateur à Kash. Yende Moutouazali, coordonnateur à Kash. Yende Moutouazali, délégué officiel du chef de l'État. So Kabundi a été dans la négociation. Kabundi a été président de l'UDPS. Yo Kolomolena. Dans les réseaux sociaux, chef d'État Benjamin Gabime. Dans mon on dirait président sur les réseaux sociaux. À l'Ongolio, dans le comité de suivi. Jamais Gabuna Boukana aussi Gabime. Balobi que Yonne Motorongo jamais. On est à président des réseaux sociaux. Avec président de la République, l'Ongolio jamais Gabuna on n'est pas tout dans mon thème, mes frères. Pas politique, les réseaux sociaux. Donc, d'abord, on va créer un faux compte. Na combat Jean-Marc Kabound. Na Augustin Kabo va rater. Bazo boka babilo babilo président la Acheba Peter Kazadi. Acheba nani soko banani bazo cité kona nene. Ikitengeza bisiba. Bato ikitengeza bame. Toyo ki balongoli Kabound na Kabuya. Batiki yo na chef de délégation bame. Ça sont les aventures. Tu avances déjà tout ça musika. Balongola bango par rapport à quoi. Donc ça n'est pas fausse information combattant. Donc des informations en demandé. Ah oui ça koinda. Mata tamponi mo ewana. Aza kuluwe par son propre frère. Le vieux Ilo Kamba. Yende moto abeti batou. Mabunda na tambo mamu. Babimi na moment état d'urgence. Est-ce que bakozonga to bakozonga te. Babima kindeni no sondange. Avion ba no sécurité. Est-ce que bakoza na sur le pas. Yanani ya Benolamba. On ne va pas question de se poser parce que les pas qui est Bruxelles. Police a fait quoi circuler hôtel place Tamamba Zanaki. Il paraîtrait c'est comme si on compliment sur les pas de Benolamba. C'est comme s'il y a quelque chose qui se prépare, qui s'est préparé. Ils ont aussi un chef d'État à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale a un moment où c'est dissoudre. C'est dissoudre un moment où Tambazate, Mabunda Zate. Mois de septembre, Bolandi communication déjà, Bolandi même de ça, porte-parole, chargé de la mobilisation. Alors, tout ça ressemble tout ça la fièvre, tout ça va bomber thermomètre, la fièvre mais va bomber thermomètre. Ça veut dire quoi? Tout ça va problème sérieux, tout ça coincé. En d'autres termes, dans le téléphone, la communication téléphonique, la minute au main à limoger, la nationale, on va sortir dans le téléphone, on va tirer la beauté. Ça dit quoi? Fatih bateau sur les côtes. Oh, sur la nuit, c'est Zoya. Fatih, yo, qui est frère, on a Kinshasa. Nous sommes comme la minute où on va si on a déjà vu sur les côtes. Quelque part, il y a un canon, Mende Azali Moutoumoko, proche de Félix Tshisekedi. Est-ce que Mende, il y a un robot qui a l'ambert Mende? Est-ce que vous avez azobé taboua qui est moko pour la côté plan ou va bazana reconnaître? Et ça peut pas politique. Parce que moi je sais que quand la communication a pas bien que je suis on m'accuse de partout que je suis pro Tshisekedi. Donc on est token awa bati pour bazar déjà problème sérieux. Mata tamponyo na bukamalo za zokana. FPI a Kitebi bakanaye. Bientôt aux arrêts. Kimuta Chantilly Bobila, bientôt aux arrêts. Détournement à Bachan de l'État à côté de ville. Bruno Chibala, bientôt aux arrêts. Cité dans plusieurs dossiers. André Lumbu, le chef de service des impôts, bientôt aux arrêts. Détournement de fonds, 54 millions de dollars. C'est un civique loué un jet privé pour ses visites personnelles à Kinshasa. L'État qui a les 54 millions de dollars, plus 100 millions de dollars. Il y a loué jet privé pour la Bombachiti. Il y a un chef de service à Bemponios. Donc, tu peux pas bon, mes frères, pas milliards et millions. Boukan Alonso, 9 tracteurs. Plus de 90 tracteurs. On a dit que les tracteurs nyonso balongola yango ba moteur nyonso ba tiamo na ba lière privée. Secret bimi. Mutu abimi secret aza mutu aide poste. Aza mutu na bango ya FCC. Moto bengi lelo son excellence Ilunga Ilukamba, Ilunga Kende Nkamba.
yene mutabeti mato ilunga kendenka via kia kuti ba tracteur ya l'État balongola ba moteur nous ya sika balongola ba moteur ba tira ba balnière privée bon ba pesa pour na école construction ba école na ba ville province de Kinshasa ba ville mususu ba comme bien école comme école na privée université privée ya l'État ils la gâté alors mais ça c'est Fachi faut kanga bato vraiment parce que Fachi le bato pour na mona clair na dossier pour kanga loso donc les awana ba privatiser kango ba ke ko ka besperi à lokota ba ko sala nini audit mais audit à lokota et quelqu'un na contre bango mbongo nyusu pour que et permettre mbongo bi na trésor public parce que mbongo nyusu ba chango ba kaboli yango ba millions et milliards mes frères maintenant tampon bientôt aux arrêts Nani ministre des droits humains André Lita bientôt aux arrêts accusé de 50 millions de dollars. Vraiment donc parce qu'il y a qui n'a DG comme va poser ma question pour que ma question va poser dans ma dossier va poser dans le procès à mon on va poser ma question. L'audition la plus rapide de l'année début 10h16 un vendredi kombo na yonani data na yonani maman na yonani obotami wapi reconnais-tu être la personne sur la vidéo ou est-ce que Chantal Ngoy Kassange Fachibe obimika na TV bani ko finga première dame o yazana juste là o yazana au top bafinga kai bakosela kai makambo za rwandaise boy ayeko bimisa bakeko akene ko moko na tosungana osangani na lise osangani na ozone babimisile photo tango za mwana muke ajo na kama uniforme nana mwa ketina ye balakisi mama Denise Nagar Tshisekedi babimisile ma photo ye muka bana otala mwa seka ami seki pe na tani na komi na ndenga za na photo mwana muke amuke vraiment amuna na via muke parce que amuke mwana muke tango za ne kona nise ani osa sobongisi yoka. Reconnais-tu être la personne sur la vidéo qui a insulté la première dame? Oui, mais je n'ai déjà pardon à madame Denise. Vidéo que tu as envoyée, na publié qui peut na Facebook. Oza na ba preuve ya ndenga maman Olive asakana kina maman Denise. Expliquez biso nan silence. Tokoki komona minduki oyo olala kana yango. Nazana nanga na minduki te. Olobi madame Denise na mère na monsieur Moka Bakoufa. Quel est ton plan? Silence. Avez-vous un mot à ajouter? Maman Denise Alim Bissangaï, Nazalaki Nakanda, fin de l'audition, 10h28. Bon, madame, Fananan, après 10h31 minutes, silence du parquet, 15h, mandat d'arrêt provisoire, vendredi, samedi, dimanche, lundi, transfert au CPRK. Fatibé! UDPS, viva! Viva! Nicolas, tozo va dans la prière. Yesu babaka kiena kulusu na miyibi mibale. Moyibi moka lobi soko zali mwana na nzambe mibikisa. Obongo sa nini? Mosusu lobi ozo sakana na mwana na nzambe. Vital Kamerhe bakanye la prison na bato miba. Muyima na Jamala lobi soko zali vraiment dire Kaba est chef de l'état ya solo mibibi so bongo biso to bima. Muyima lobi te ko sakana la dire Kaba te. Yoka réponse à Vital Kamerhe. Était de droit au Félix aye nango ezama. Soko kende pa imoko. Yango ba lobi prière. Ya mutamasumu pesa kanzambe ka. Amida tika biloko zosa. Kobete la Fachibe to maboko makasi. Okoye bisayo makambo yindi.
makambo yindi o balobe yindi awa ba détournement ekomi kobima gouverneur oyo boyebi ya Katanga a détourné 7 milliards 7 milliards batuna ye akomi pomba akomi kotia bakombata UDPS mal à l'aise na Katanga soki botelemi bozoloba atindi bato mais toyebisi ye oyo eza UDPS eza palute UDPS viva awa kuna oyo ndeko na biso Edika Pele alobi te na ntango ya Fati prison ekomi elengi botala lobi Edika Pele tie mama bouteille na bière azobeta alobi bovanda na bi na kati ya prison je pense bomona yango makambo ekomi ya koyinda awa makambo oyo bauti oloba ya Bukanga Alonso eza biso te soki bakangi Matata Mponi boyebake wi babora bosani kobeta yango na bastok oyo ya masangu deja barekorta na depo bake kokuta ebe ya kopola ya kobeba ngana yo awa tozokufa nzala bango kuna babebisi biloko plus de combien de tonnes nakoyebisa yo kombata mutu oyo peuple oyo akosoutenir Kabila aza ndoki la souffrance oyo toza nango awa soki otali basanté biso nyonso tu toza nango mutu aza santé normale ati biso tu tokoma mike lokola bachinois puisque Kabila signe na biso contrat na bachinois botika nanu Fati lokola signe na baaméricain boyebi américain moko aliaka soso moko yemo tokokoma yoka babwa lokola John Cena kometana Fati beto maboko makati baretombe nayebisaki bino awa le seul président na monde entier oyo akopera na RIS a coopéré na ba américain et créé un incident mon côté la carte c'est Fatime le seul président paix oyo a signé ce contrat tous les deux côtés boyo ka ba retomber ya Félix total ka lobby boy contrat moko signé entre Russie les États-Unis a débloqué 500 millions de dollars pour la koya awa la société on va monter ba mituka to betelo ba voyage à Fati betelo si merci de la lobby entre deux pays boyebi que ezalaki so coopérer na Paris ou coopérer na ba américain ça bon côté mais le seul président au monde entier asangisi bango ba solo la raté ba seri c'est Fati toyebi sio soki peuple congolais oya ini Félix ozoloba bozopesa biso nini nakoyebisa eza na meilleur cadeau oyo tozopesa bino bato ya mitema mabe soma javel ya 200 fois oyo melosala nini puiske bolamu oyo ezoyo komona yango te politike ya Congo oyo ekomi ne problème nayebisaki bino na miniti oyo le général John Chibango baliberaka ye akomaka libre te sala nini akomi libre kala mingi te azozwa nomination na ye boyeba ngo chef de l'état akomi kokwese bato PPRD botel eloko oyo Shadar asali après échec na ye na Moïse Katumbi ake na este abimisi mbongo ebele apesi bato INC mpo basadere na PPRD après lobby yoka nemi o président Félix atika babiloko na bacompte rendre toyebise ke dictature ona tomona yango te atika biloko wana azongisela ngo ikasanji ndaku na ye toyebisi ye eloko moyibi soko yibeke eloko bato bazongisi yango est-ce que eza mabe na procès wana problème ya Félix eza wa eza bato bamesala magwi toyebisi bango état de droit eza lipalangu bate état de droit kipaka te betaka mutu nyonso amakama yi boyeba parmi délégation oyo Sylvestre Ilunga kende nango boyeba ke délégation PG ya parquet ya Grand Star kombe bazaye pe la kati kokende bazokende bazosaisir malabo boyeba ke so bakangi Matata Mponi bokoloba ke za bakonte ya radio Félix eza masumu ne oyo asalaki ndenge moko na kamera soko oyibaki mbongo bakongolais place lo eza na bo Matata Mponi so bakangi lelo bakomi koakize oyo lusolo bani yende mutu azofunda bato mende alobango clair bolakisanga fiche oyo nga na longo na UDPS molimo Tshisekedi ezolanda bango pa boyeba so toa na marche soki boyebaka te elsebilo lelo
soki to na marche basoda bazona ba arme soko ekika kombo nzembo oyo bandi combattant jusqu'à la mort nzembo wana ezalaka lokwa Tshisekedi akokota bino molimo badia nayebi te soko osala konselo kwa soki kaka nzembo wana bandi ata soda tielo munduki otala oyo eza plastiki ya pa nayebi so président Félix eza na bato ebele oyo babandaki koluka oh majorité boyeba yango ministre intérieur à lobby majorité ya bien AFDC ya solo eza le professeur baati lukwe nene kula lelaka ta sani aleli nene kula leli oyo te aza na droite toyebisaki bango nzeto mataki nango yango na kosala nini UDPS viva toyebisi bino ntango totinda ntango bakabolaki 26 province biso batotindaki bango boyeba recensement la province moko ekozwa 2 ans for 26 élection na 2054 lobi batala bemwana mboka Gilbert Kankonde alobi te il faut toyeba bamilitaire nyonso tu bazala identifier lobi identification bamilitaire ebandaka te sa nini oleto bana la recensement tobeta bango identification ba militaire ezui 2020 tina 2021 2022 tina suka après 2023 na début to bandi recensement yosko tellement fati longwa oyo bazo pesa bino ba exemple ya Mali boyebisa bango Mali eza Mali Congo eza Congo boyeba président Félix akoki kokende libanda abeti ata 7 ans libanda muto kozwa kiti wana aza akola la pongi ya babe oyebi ke ba combattant bazala nze ola lelo la suki ya merci beaucoup plus de 143 89 35 47 89 35 47 katana no ngolana nino natikala na bimoko ya makasi nyata kotoleka mwa motion moke kangana no kamera na yo cher combat